bandi MDG de TV mafuta sikezalinga wabino mère Dorcas la grande dame quand de tomesa na opesa basango pe opesa conseil bandeko. Et c'est avec douleur et peine tozo ko annoncer liwe moi na biso na kombo ya Eli Mazapi. Ce garçon azali d'origine angolaise, si photo loba ba parents naie, mais nous savons tous Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola tozala bato moko. Et ba benga biso nyonso wana ba ko Angola. Donc congolais, angolais ou encore Congo Brazza, Congo Kinshasa, Angola. Donc tozala bato moko fait parce que toyo kanaka et facilement pour nani pour tout le langue moko, je dirais. Et tous en entente quoi, tous en fait et moko, bref, si photo loba. Donc nous vivons comme un seul peuple. Et tu es bien qu'avant colonisation, bamboka nyoso totangi zaka mboka moko. Bref, sangweza que moi na biso o auti kotika biso et abilité à ça les crises étaient ba assassiné. Moi no ba bomi et ça les mis na circonstance nini azayi na katandaku na ba parents nae na ba butu vers 22h je crois bien. Soki na bosanité téléphone nae sonné. Aibisi maman non ba bengi ngai na zoya. Ce qui est sûr et certain, muto abenga keza muto ayebi ou encore muto ba yebani. Ouais, parce que muto ayebi ta ko benga été na ba butu surtout aloba na ye yaka libanda et puis abima. Donc muto abenga keza muto ayebi. Abimi libanda aumelaki. Et les parents constataient que moi na aumeli ome. Banda abimaki alobaki azoya tendeni. Ba ndi obenga téléphone nae. Téléphone éteint. Ils ont l'écarté. C'est comme ça bazaki obligé babima libanda baluka quand même ba comprendre ce qui se passe. Et nako bima malheureusement ba ekokuta mwana liboso ya ndako to pe la porte ndako et allongé ba ningi sazola mukate. Et c'est comme ça on va appeler la police. Tango ambulance ye ba meki ko sala nde ba sala ka wana ba luka ba vérifier ba réanimer pardon ba epsi bango désolé c'est trop tard. Il est déjà mort ou encore il était déjà mort. Et liwa moko na ebité quelle tragédie. Bovani na mwana ndako bozo solo là, mwana lobi na zoya bimia kei mwana kelibela et puis après na insi na bino bon ko apprendre que moi na koufi donc en fait mutorobela mutu quoi mutorobela liboma toujours souhaiter premièrement ma sincère condoléances na famille et des cœurs on est des cœurs ou encore elongo tozo ko compatir de loin tout comme de près na ba baza pembe na bino biso to misika et ça li passe et ça fait très mal. Comment na mwana mbinga mobali boye jeune homme azana no a fleur d'âge ne to barake a fleur d'âge oza ina na avenir ebele liboso na ye mobali kitoko mwana kufika boye po babomi bandeko to profiter to pesa toli na ba mama na biso na ba papa na biso to pe na ba parents y compris nga mo na za parents. Et événement au salami na Irlande. Et salami na Irlande na ville ya Port-Louise son abo sanité. Na bi penza ba mboka kuna trop te mais elo mo ba jarwana. Irlande na biso toza voisin. Toza ba voisin. Bato baza na Angleterre précisément à Londres. En tout cas bah comment on a étrangeté na sens nini quand je dis ça et ça parce que actuellement et comme on est et lo moko bon si faut simplifier de to lo ba monnaie courant ya ba ko boma to ko bomana ko boma bana na biso et ezo sala pasi yango to lobi to profiter to pesa conseil bande ko bavandi na Angleterre précisément à Londres na ba province eza ya moko c'est très rare mais et souvent et ça les maraming na Londres na ba province pesa la nango mais chaque année ba salara bilan
ya ba mort ya ba jeune oyo ba bomi na bambeli toyebi chaque année basala bilan na mois moko na yeba période moko na yebi so ezaki 2 ans passés ou 3 ans passés donc ezaki on deli comme sous kata mbule bandi chaque semaine de tito koma na ba fin année c'était au-delà ya ba 100 morts ba jeune mbeli na motema et puis babi caractère ezala pasi mois passé na ville onga na vandi na bord onga na vandi topé quartier musika te na ndako nanga tozaki na double meurtre moko esalemi à 5 minutes na ndako na ngai ndako place nga na vandaka doso tamboli moke kota crèche na kina kotika mwana juste à côté et 5 minutes ya marche ba poignardaki mwana mobali ya meti et un très beau garçon il y a 16 ans et ba meurtre on a nyoso mibale ezalaki en connexion juste quelques minutes après et moko mususu car na contre nanga wana ezalaki moi je crois ta ba 15 minutes à marche na ngai ba bomi mais wana ezalaki un garçon je crois azaki mondele mais c'est très rare bon azaki mondele ya ba gera ba mélange ba bilo moi ba forme wana un jeune garçon généralement bat bavandi na Angleterre na Londres précisément toyebi marambo yo eza sikate chaque mois ba meurtre oyo salemaka chaque mois ba poignarder ba bana ba jeune ezaka mingi bana mike et na ba moins de 21 ans généralement ezaka bana na moins de 21 ans ba jeune homme na moins de 21 ans et oyo salama wana pas c'est que même nos enfants congolais et belé ba se retrouver na kati ba makambo oyo mingi eza ba groupe ya ba gang et eza soki eza ba gang donc bomoni ba biloko ezala déjà boyebi na Afrique tant tozo kola ba mambo ezala pe ya ba conflit bana quartier songolo na bana quartier pakala ba yoka na te so bakutani ba obunda bitumba boka bobetani makofi na poto za makofi te awa bana awa ezala makofi te awa ezala mbeli ba chubio okufi ezala ba gang ezala ka ba drogue ezala ba kopa mabe ba biloko komela ba généralement ezala mingi ba kopa ya mabe bref to simplifier en auto que na gauche droite te et misusu pe très rarement ezalaka oka mwana peut-être se retrouver qui na mauvais endroit na mauvais moment oka a tombé victime ezalaka pe ya moko a tombé victime bandeko tolito profiter to pesa conseil na baboti généralement bana oyo bazo kufa na balolenge oyo sur 100% 99,9% za bana ba noir ya bana ba noir ya bana ba immigré est-ce que tomitunaka to pe totuna motuna pona nini pourquoi ezala bana mindele te pourquoi ezalaka ba asiatique te pourquoi ezalaka ba chinois te pourquoi est-ce que bosu boyoki ba timo na chinois mbele et na lobité que ezalaka te mais ezate dans le sens que soki kozala eza ba cas exceptionnel o ba bomi mona mundele eza ba exception mingi so basali ba bilan o kata musu mundele eza moko 99 sur 100 99 noirs mingi ba immigré ou encore bon ba uta kaka Jamaïque Nigeria mingi ezaka Afrique souvent Jamape ezalaka et ainsi de suite mais est-ce que totuna kamituna po nini bana mindele te to po ni bikolo misusu te pourquoi ezalaka bana bato mwindo pourquoi ezalaka ba africain bandeko ba parents to fungola matoi et plutôt so ba responsabilité na maboko mama papa na zolo bate ko edikara bana malamu te mais tozo tika espace mingi yango toza la surpris naza na ba témoignage belé ya makambo yo
bien que peut-être na koloba nyonso te, mais néanmoins bandeko bopanza vidéo oyo tozo komeka ko pesa toli ba para bazwa conscience ya makambo parce que c'est très sérieux. Bandeko na ngai généralement toyebi ba africain toyaka poto tokimaka nzala, toyaka poto mpona koya koluka toloba yango bongo, toyaka koluka na mboka oyo. Siko na koluka ngo tobosanaka ba responsabilité misusu oyo toya nango étant parent. Totiaka na mitu na biso koluka. So boke na ba Nigérien Ghanais c'est plus pire. Boke na ba hôpitaux tellement Angleterre ya bamboka mwa ba freedom. Ba France wana eza pas soki mona nurse ya mutu mwindu ezala trop te. Mais so boke na ba hôpitaux na hôpital oyo eza pembeni nanga Queen Elizabeth place na bota bana nanga nyonso. En tout cas généralement ba infirmière c'est très rare au mona mondele. Que des noirs, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, topesi corps, âme, esprit na koluka mbongo. On n'a plus le temps pour nos familles, surtout pour les enfants. Voilà les bas blesses. Bande kobondi melangai. Ezali moko ya ba cause majeure. Ozo sala ke bana ba koma ba délinquant. Pourquoi? Parce que éducation ezalaka devoir ya baboti. Éducation, ezalaka devoir ya maman na ya papa. Lorsque les parents sont démissionnaires, tala mwana na 10%, 5 même je dirais, ya robonga na vie. Donc ana 95% ya kobeba penza baby. Faisons très attention bandeko na ngai. Na bapoto oyo, mama papa concentré na mamu na bango ya koluka mbongo. Na ba makambo misusu oyo ya bango. Mais en tout cas c'est très rare ba para ebele te oyo bazwaka peine ya ko surveiller ba kaye ya bana, ya ko sala devoir na mwana, ya ko surveiller tablette ya mwana to pe téléphone ya mwana, ya ko kolanda na laptop to pe ordinateur nini mwana zo sala, ba game ni mwana zo beta azo solola na banani bazo sola masolo nini. Baza ebele te. Bandeko na ngai laisser aller eza tellement makasi. Yango moni ba pare ebele baozala surpris. Ebele miso zo fungwama bango trop tard likami esi ekwei. Na opesa bino pas mal ba exemple. Po bomona ke non ba makambo oyo ezali makambo lokuta te. Yana mwana moko, en fait ba exemple eza tellement ebele. Yana mwana ba exemple eza ebele na yebi mwana moko déjà na âge ya 13 ans abanda biyoma. Mama na papa ba yebaka te ke mwana ndenga bimaka wana asi akota na ba groupe bien te. Mukolo oyo papa na mama bazala informé, eza mukolo o police abenga bango po ayebisa bango ke to détenir mwana na bino awa, mais malheureusement akozonga ndako te parce que faut beta boloko na okota na ba détail te. Eza na mama moko na East London. Mama wana mbila ya na ndako na ye. Kosala investigation parce que mwana azaki na kati ya makambo mabe. Chose étonnante, mama lamba na kati ya cuisine na ye. Mais habite mwana bomba munduki na cuisine. Botu na mwana wa ya âge nini 13 ans. Comme ba policier bazape na babilo na bango moto, bakota na ndaku babandi kofouiller bayaka na cuisine bisika mwana bomba munduki wana mwana na te muto yebisa bango to yebi généralement to yebi ke mbila bazala pe na bakisi. To simplifier yango bongo. Mbila ya kotika na cuisine abwaki misu na gauche na droite atala tie loboko abimisi munduki. Mama bimisa misu. Mama bimisa misu andima te. Mwana ya 13 ans s'il vous plaît. Mwana ya 13 ans ana bébé. Ana mwana muke. Mwana o azana doifo azana na se ya mibeko ya mama na ya papa. Bandeko toloba makambo te parce qu'on est meilleur parent. Nana bana bana surtout mike. Nanu kutu na comité. Mais ezaka par rapport ya otozo mona na otozo yoka. Nde tozo meka ko comprendre et puis tozo bunda. Toluka pe ko sala effort. Makambo za la malamu. En tout cas, courage na ba maman ba koufeli bana.
to bakufela bana eza pasi pe mawa ya pasi pe mawa eza na bamambo eleka na mboko nga nazwa banotification ya banews na s'inscriva na nini moko tina banews worldwide na Opéra News ezalaka oka chaque minute nglin okengela boye c'est compliqué. Année passée maman mo baboma et moi na misu na ye s'il vous plaît Ghanaian ou Nigérien comme ça do bagang baya banvahisa ndako neti likambo bagene bana mike balanda mwana na tina kata chambre bandeko baevantra eloko la nyoka bafungola mwana libumu biloko akati nyonso ebimi na miso ya mama na ye babomi babimi bakei osa nini na bambeli osa nini somo ebani ndenge nini quand un matin bato bolali bolamuki mwana oyo boti bakomi ba criminel bakomi ba agresseur bakomi ba je sais pas moi ba songolo pakala parents to veiller. Il y a quelques jours passés quand semaine yo aussi la semaine passée na ke na station na zo train pona zo nganda kuna ute ba course na kutena ndeko mo asala na station na Elizabeth Line ya congolaise. J'étais même étonné oh zalia wa tozo sola to yebani azo betela li so binanga yaya mambu bana ba congolais bazo sala na mawana soni abina zala roka na vandika nye na otalo lobani nozo banga ba ofinga yo oyebi bango yebi même ba parents na bango so ba ye na station paga ya ndengwana komataka na ba escalateur ko salaka ba désordre oka bazo bengana bango bazo kipete bazo finga batu par exemple. Ça c'est quelle éducation? Croyez-vous qu'un enfant bien éduqué a koki kokoma na niveau ya kofinga mukolo? Non. L'éducation est un devoir ya baboti bandeko. Ici, je n'accuse pas ou encore je ne dis pas que batu bazo baebi ko éduquer bana te. Non, loin de là. Nazotal, il s'agit de responsabilité à ba parents et pas na bana. C'est très important. Laisser aller eza trop. Laisser faire eza trop. Par exemple, moi na ya mukie adolescent, il y a 12, 13, 14 ans. Aobima alingi. Aokota nandako alingi. Non, c'est anormal. Ezalaka te, na logique ezalaka te. Lobi na keko mwana nga mibale aza na 10 ans, na 6e primaire aza déjà na droit ozonga yemoko. Souvent zonga ndako yemoko oka papa pia so ekoki babima na 30 comme école na ndako ya musika te. Avant 40 aza déjà à côté. 5 à 6 minutes, 7 minutes maximum à côté. Lobi na moniti mais muto azo yate bonde nini 8 minutes 9 azo yate bonde ni Alexa RT. Ta on a bimina yezole kinae. Na monye na nzela ba camarade na mi balé ba buti classe bazo tambola na bango bazo zonga ce qui est normal. Na mona zo tuna maman na okepa ba camarade na nga bisi yo ozomona malili te. Oh non malili ezate bino boyebi bana. Na kesaka na nga bisi na outi na no classe o permité oza na saki na mokongo o liete loko to ngoke nga bisi tete mambo ke ba camarade ba ba ko siple nga no ba kene na parc nga bisi te a oke parc te leki na zemo na ndako akende kozonga ndako. C'est vrai, les enfants ne sont pas des prisonniers, mais na circonstance nini mwana kobima. Neti natan toza malile ya makasi. Déjà auti na no classe. Auti classe na baninga na baza ko deyambile wana. Oba kende soki na parc. Ya makamu nini na malili boy. Et puis après kende na ba camarade ne kosala nini. En fait, eza moko tope ya balolenge oba nebele ba kobeba. Et bikenda kenda oke na ndako ya basongolo ba vivre ndenge nini kuna oyebite mama oyebite car parce que ça camarade ya mwana il faut kende kuna. En fait c'est compliqué. En tout cas bandeko mambo ezo sa pasi magambo ezo sa pasi mambo ezo sala pasi na ba poto mwana soki déjà bani kokota ba prison esili en tout cas soki a se ressaisir beaucoup misanzambe. Soki a se ressaisir beaucoup misanzambe. Ba parents oyo bavandi na bamboko bayebi mamu na oloba. Mwana soka bani baboloko esili parce que kuna oko azokende okuta na ba connexion ya mabe makasi koleka.
o basalaka ba bioma yango bo constater bana ebele so abandi vie à prison ezalaka kaka une année na prison 2 mois libanda 2 ans na prison 6 mois libanda 3 mois na prison 4 mois libanda 5 ans na prison ti mokolo mosusu boyoka abomi mutu pardon babomi ye babiloko wana eza ebele na Angleterre babiloko wana eza ebele bandeko paix à leur âme surtout aux parents oyo baza blessé ba perdre bana na bango na ba makambo oyo en tout cas eza facile te eza ebele te ya moko oyo ba se ressaisir ça vraiment chers parents to veiller na makambo oyo ça fait trop mal de voir elenge akweya kaka boye azalaki bien bonne santé bovane bozo seka bozo solola et puis un matin on vous dit que moi na bino akufi et puis liwango ya ndenge nini ezata te que no abelaki c'est vrai ça fait mal toujours mais abelaki babomi attendez donc vraiment c'est compliqué chers parents to veiller na bana mama papa ozalaka kidiba téléphone à mwana era kolala ya mwana ya kolamuka kokende classe bandeko nous devons veiller sur ça babiloko ya classe esili kokende kotambola il faut vraiment kobanda kotelemela yango dès le début. Pourquoi? Parce que les premières impressions restent tant déjà si abandi yango na si classe akei ba vie na ye ozonga era lingi en tout cas soka se mesani ekoma pasi popekisa ye okoka sute assis à classe R nini katele R ozonga ndako soka ye retard il faut justification ezala na école secondaire mwana nga tangaka bandeko basili sa classe 15h10 mais ezala des fois obimi penza libanda ba 17h omoni bana bazo yenga ba telemi basali ba groupe bozo sa nini bozo solola nini et mingi ezala surtout net na ba été o kaka bou mbila bitumba. Pourquoi? Ba rassemblement zanga tina place bana bazo ko bebela yango wana maman c'est vrai bana baba prisonnier te mais tant mwana lobi na yo ke non na kobima na ba camarade na nga lingo yeba ba okende wapi ba okende sala nini et puis ba camarade yango ya ndenge nini so ipe esprit et boy ko insister insister kotika te si tu sens en toi que non akende te parce que instinct ya mutu elobaka pe donc ba mambo bandeko e ça pasi makasi yo sala vraiment pasi ezo sala pasi ba internet tozo mona ebebisi bana ebele makambo ebele ya mabe nde bisika bana baza kolokotela yango wana tozwa kata ko solola na bana tozwa kata ya koyoka bana tozwa kata ya komema bana na église ya kolakisa bana nzela nzambe malheureusement na poto bo constater ba mama ebele ba parents ebele bakenda à église mais bana batikala na ndako mama ke sambela papa ke sambela mais bana batikali na ndako na ebite su na benga ngo kombo nini équilibre bandeko il faut ezala ba mamusu bozo mona c'est spirituel au fait et na bomoto mama rozala za dire papa rozala za dire mais na molimo est-ce que parents ça peut dire c'est ça parce que ça peut na baboti oyo baza pe na ba rigueur bazoko éduquer pe bana mais malheureusement lobi oka mwana baby kaka yango moni ndeko na ngai c'est important équilibre ezala associer nzambe na vie ya bana parce que sans Dieu et c'est pratiquement impossible même moi qui vous parle to koboro la bana ote surtout na bamboka o en tout cas to na contrôle na bangote avec tout ce qui se passe là eza passé Bible zoloba en parents instruisez vos enfants selon le Seigneur dit la Bible bomoni to vivre batan moko fâché so bo sali constat bo mona molimo ya révolte na ya rébellion eza trop na vie ya bana oka mwana surtout so comme déjà koleko na mulai mingi bana mibale bazaka na tendance ya oganga
bana tendance ya kobouder to wanga nango te mutu moko talobaki no te ngai tomona yango na bana na biso ebele bana tendance ya kotomboka opekise likambo alinga alakisa asaki godo. C'est un esprit, car derrière toute chose il y a un esprit. Et siko mili mwana mama olonga ngote na ki misu makasi surtout biso ba mama bolongo na misu makasi te buka mabolongo bondela pona bana tika bana maboko ya Nzambe bisuko okoka te Nzamba okoka bisuko okoma te Nzamba komela yo oyebi te surprise ni ezozela mwana libanda tala mwana bazali na kati ya ndako bandeko na ngai babenge na telefone mama nazoya camarade na ngai abenge ngai ake libela ekomi baya ko apprendre que no mwana ndenge abimaki wana bakende koboma ye ata bino moko to vivre na mokili nini ça craint vraiment ezobangisa makasi ezobangisa somo makasi bandeko tosala très attention en tout cas ya kolobeza ebele mais na mona ina loba essentiel na loba essentiel video ezala molai te mama fuyaka saki ya mwana na kosukisa na témoignage oyo na banda kosala mosala care kala basi moko ba nigérien baobeta lisolo mama moko akutani na mwana camarade na ye na Bexlif quelque part bato bana na Londres musika penza te na ngai mwana ana ezaki air ya classe mais bizarrement mwasi wana monye na Bexlif et façon amonaki clair te et puis on dirait bana so pe ko solana batu so qui compliqué en fait atchaki so babilo na sac mama na pas observé tant azongi na ndako aka beteli ba parents ya mwana ana lisolo babisi mais non mwana kendaki abimengi ndako 7h aza sansa kozala ka babisi te na moni ye ok bandeko mwana ana tanga wuti classe azongi papa na bango tunye how you good school ezaki ndenge nini bien atunye pe eloko te ka Nzambe ndenge asalaka makambo papa nakenda na malembe akota na chambre mwana ana azwi saki na ye ya classe afungola boye tala mbongo liboke ba brique papa atunie mbongo euti wapi mwana bandi kobeta munoko bandi olia munoko bandi kolenga en fait bagangi na bamboko oyo basalaka nini tellement yebi ke mwana moke eza mwa pasi mbila soupçonné bafinaka bango babiloko na maboko oyo kaka omoni mutuka na omona ya mwa alati casquette ya pembe kende opesa ye soko opesi ye tokopesa mbongo koma mwana moke oka pesi bazu bakabeli 100 livres par exemple mwana 13 ans osana 100 livres nini a dépenser peut-être 10 ou 20 livres somi ba bonbon na soki babiloko nini mbongo soit tient na sac en fait c'était ça la vie du petit papa eba quitté Nzambe heureusement Nzambe amalamu na somo wana tellement bayebi makambo comment ça se passe parce que déjà mwana o bakotisi na kata ba connexion ba makambo mabe soki tango pombila tango akoya kosola na ye akodénoncer siko bakolo na ye wana basalaka ne makambo wana une fois baapprendre bakoluka baabatre ye mpo batrace ezala te bapara babengi police na kobanga bazwi bazongisi mbongo et le lendemain papa afuteli mwana tike azongisi ye Nigeria atindi pardon Nigeria akene kotanga kuna ti akola bongo ozonga poto et puis changer bango ndako en fait babiloko wana ezalaka trop awa bana ebele basimbisa bango batushi ndenge wana bana ebele bazwi bango na bapiège bongo ebele tozoloba te ke en tout cas fallait na mentionner on ebandeli tozoloba te ke ndeko na biso o babomi ke azaki peut-être bad boy to bande azaki involve na mabe yango babomi parce que jusque là ezoyebana te mais ce qui est vrai eza bajar ya bamawa mingi bakufaka boye connexion ya bakop ya compliqué et consort mais tolobi te ke ndeko na biso to mwana biso akufi azalaki mabe yango wana tout ça ekozala pe conflit ekozala pe conflit parce que awa même eloko ezanga ntina babana yango ezalaka
conclusion ou encore pour na bango justice na bango moko base feza ezala kaka edo esila kaka ndenge esileli wana eloko ezanga ntina boye plus ou moins 5 ans passé mwana moko congolais abandaki kofete anniversaire na ye baboma ye mokolo anniversaire na ye plus ou moins 22 ans babomaki ye pendant 2 ans garçon wana alukaka ye 2 ou 3 ans na ndenge aye kotya ye mbeli jour anniversaire na ye akitaki ka na se ba même histoire ake somba eloko na coin pendant ke baofete anniversaire na kati ya ndako. C'est comme ça nde moyini azwaki ye atie bambeli abomeleli na kaka na sa immeuble na bango. Pourquoi? Parce que bazalaka na ye soi-disant classe moko et une fois babundaka e lokola betaka ye kanda na etikala alukaka ye e na koluka ngo ntango akutani na ye aacheve ye. Pourquoi? Parce que abetaka ye. Ndeko na biso kozala pe ta mosu akufi conflit ya likambo moko songolo pakala peut-être eza nango mpe ezanga ntina e babomi ye par jalousie ezalaka ta mosu azali ne mpe mwana mabe te ebele mpe bakokufa bongo. Donc généralement tozoloba par rapport à ba réalité na ba fait oyo bana ngo bazokokufela. Donc tokomi na biso na suka tozochite parents s'il vous plaît tozwa temps ko surveiller bana kobosa na losambo te mama parce que sans la prière atoza papa moko oza sévère wa mama moko yo babengaka yo oyo elobaka mama mbudi kuru yaka yo oza basakanaka na yo te même na famille oza soki nini soki nani obunda na milimo te esprit eyokaka langage esprit ouais soki molimo ya rébellion molimo ya révolte elati mwana to mpe molimo ya balabala papa mama osa eloko te ata oza ganki ndimela ngai losambo nde moto elongi so. Donc na éducation na prière combiner yango ensemble sololaka na mwana veye likolo bana kose contacter kate kokende koluka mbongo na yo soko si obimi okei libela loneti basi ya banigérien na bagana ye basalaka ba night shift et pourtant bato basalaka bamisala yango bayebi ke c'est déconseillé olandisa shift ya butu na ya moi parce qu'il faut lala ou soit olala na moi ou soit olala na butu. Mais na banda de fois kosala période na osala bamisala ke okabeta mwasi mosu ya Nigeria azonimba zo biso nasalaki na butu mama yo osalaki na butu osa nini ya héros. Oh yes moyen te na oluka mbongo. Une telle personne ana temps kosurveiller mwana, une telle personne ana temps kolanda l'éducation ya mwana asali butu na tongo alali soki 1 heure soki 2 heures ditake na musala mususu tande bato bao se détruire lobi ba crise ba AVC bozotika ba 40,000 na basa ba couser soki na kata ba compte siko sala ini na mokili mbongo ya kolukela ngo nini to nani. En tout cas biso nyonso tozala na besoin mbongo mais to doser et wana mingi nde na mona bikolo nde baza mingi na kata mama koluka mbongo. Donc tongo midi po kwa soluka mbongo ana tante po na bana na oka même lisolo moko akenda mwana na simatikalo kosala crise fièvre et voisin aye po ameka kosunga ye tango ya wuti musala zongi akangeli voisin ennemi akangisi voisin ennemi et pourtant voisin azali na besoin aider. Siko ya bak femme congolaise mingi eza azotala ba maboke songi na telefone akofanda 5 heures de temps na telefone abeta masolo ezanga tina abeta masolo mama likelemba kuna bana bazalaka. En fait bandeko kande na ebisa bino ya beaucoup à dire hein? Par rapport à ba témoignage tozoyo kana ba masolo ba mambo beleza kitoko te photo bongisa et beleza bien te photo bongisa ba papa kutu ko bobosana. On a trop de papas démissionnaires na communauté tant passer na ba salon so auti kayu na ya zongi na place ya nda kumbala mo ke salon alexi ba air na shop tanga ozonga ka ko sukola le makayabu na yena kwanga matina mbeto alali azaku na tanta kipe bana balala indenge nini to. En fait c'est compliqué en tout cas na ba à lire auto pe na ba lolengo et apasi to bola bana biso malamu yango moni bandeko tozolo ba makambo te par plaisir to pona ko chola to pona ko condamner parce qu'on n'est pas meilleur mais ezaka to pesa conseil biso nyonso elongo to simba na loboko parce que ça va pas ba mawa ya boye kitoko te moboti abotaka mwana
polobi mwana zo relève na ye mwana nda kunda ye mais oyo komi baboti bakoma okunda bana mais attendez toza mokili nini vraiment bande otokomi na biso na suka bo s'abonner bo liker bo partager et ozala malamu mingi et ozala esengo mingi en tout cas nalingi bino mingi na tiki bino ezalaki la grande dame na MDGD TV merci beaucoup à plus.